Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet, dit la Bible. Oui, raison pour laquelle tu as tout intérêt de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Mbote, nzamba pambolela ngai bino, ezali ngai wa bino la grande dame na MDG de TV mafuta ya sika, kaka nde bomesana kolanda. Nde tomesana kopesa sango mpe kopesa baconseil, image oyo bomoni bandeko. Bato ebele basalela yango baémission. Personnellement namonaki yango na TikTok. Mikolo eleki. Et namoni mutu moko akotindela yango inbox. Bon, j'avais même pas réalisé, je savais même pas que la personne oyo asali yango de loin, je le connais de loin, pas de près. Konde tomonaka bato na musika. C'est un bien-aimé ya mboka oyo, un combattant. Papa na biso na kombo Matone Kimbangu, certainement Hollande émission. Parce que des fois na postaka pe bilo na groupe na ye. Et fallait na ça émission depuis semaine passée batindela nga image ba bisinga no mama sala na analyse. Omoni ndenge nini. Les amis, il faut boyeba ke eloko tango ekomi na portrait ya mutu nyonso na lieu public et ezali ekomi je dirais raison ya babenga ngo nini ya critique to pe tina ya critique. Donc on a droit de critiquer ou encore ya kolobela eloko wana. Et na mosala bato basala journalisme bayebi mambo tozoloba bien que toza mpenza ancré na kati nango te mene ya mwa babase ezali e tosalaka mosala na biso bandeko na tina je dirais. Oui, image oyo bomoni bandeko bato batuni motuna eza nini. Et effectivement, nga pe na mitunaki eza nini. Hey, na lolenge na nga nazalelaka comme nayeba kovanda na bato. J'avais quand même essayé d'appeler les concernés mokolo image wana. Nayeba soki eza nini papa. En pleine fête bato baye fête kolia. Kosepela elongo na yo obali. Je sais pas, ezali libala certainement, je sais pas trop, mais ezali fête. Mais bizarrement babiloko basope bamungwa e soki biloko nini ebandi kobwakama toyebi bapratique to pe eloko esalemi ezali rituel ya babiloko esalemaka na barituel, ça dépend ya religion ou encore ya secte to pe ça dépend. Et papa na biso a répondre nga lobi na nga boy. Premier ministre Angleterre abora ikisi. Liboso bureau na ye nani alobaki na salaki émission. Nga lobela yango na TikTok na YouTube te mais na TikTok na lobela yango. Oui, effectivement, premier ministre abora ikisi. Premier ministre abora ikisi ezali comme ezali penza sujet ya makelele na TikTok ezali vidéo mo etalama trop vidéo wana je crois nayebi te actuellement ozala au-delà ba 100 000 vues. Bato mosusu bon muna mutu alopesaki opinion na ye bato mosusu balobi ke ezali religion na bango eza culture culture na bango parce que aza hindou voilà en fait ana ko célébrer Diwali religion na bango et na religion na bango basala ba pratique wana. OK. Papa biso Matone Kimbangu bato bayebi ye azali moto ya bokoko. Toyebi bata bokoko c'est vrai bokoko ya manger à boire na mambo bokoko. Et je sais pas soit aza koko Kimbangu nayebi te parce que comme on est Kimbangu je sais pas trop. Mais il est de bokoko. Bino boyebi bata bokoko bato batelemela tout ce qui est christianisme, religion mindele et consort. Bref, il se pourrait
ezala lié peut-être na ba tradition na ye to mambo ya croire nango na religion oyo to pe secte oyo ye a honoraka to pe ya toza na ba supposition parce que lui-même il n'a pas pu correspondre par rapport à l'image et il était vexé. Bon, je sais pas s'il faut le vexé, mais ce qui est vrai, il n'était pas content. Ouais. Alors, en quoi ça nous regarde? Il est libre de faire ce que lui veut. Il a fait Sinaï. Abouaki qui Sinaï. C'est ce qu'il m'a dit, hein, soit Rolanda. Certainement, il va se rappeler, encore reconnaître. Et Abouaki qui Sinaï, il t'a dit nini. Bref, ce qui est personnellement dans cette émission, nous, on est plus basé pour un conseil par rapport à tout ce qui se passe. Nous parlons de tout et nous conseillons les gens. Étant chrétien, servante de Dieu, enfant de Dieu, dans le bel toujours, oyo makomi elobi to pe o Bible elobi. Bandeko toko ignora ngote, to ignora ngote. Ba pratique ya ba lolenga boye to yebiango. To yebiango. Et généralement ezali babilo eza nuisible. Moto awanga lango ezate. Et conseil biso to kopesa na bato to penga personnellement ezaka ki. Il faut oser protéger spirituellement parce que ils ont leur moni ba poser acte physique mais ils ont ba réalité mo spirituelle. Pour tout nenga motuna lobina la kufaki. Oui, physiquement non, mais spirituellement on ne sait jamais. Vous comprenez? Or Bible zo lo balangai so inzamba bateto zo batela na pamba. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une vraie protection, je dirais, hein? Parce qu'il y a protection et protection. Il y a des gens qui te battent la bango. Il y a des gens qui bazana eloko songolo pakala mais na webisa yaya basinga loketo tchola pe na bamai mais mutake sukola bwale na singana loketo protection singe tcholi mais soit tchola ati alobi les aïni le ravira celui qui est dans ma main. J'agirai, personne ne s'opposera. Il y a un conseil de konanga mwasi ne wananga mobile pour ta protection tu as besoin de Jésus. Oh automoni physiquement bon automona raté. Parce que bilo nyonso to liaka bandeko. Soki balobi bafungolo miso mona na miso molimo eloko yozoli ata msoko lia yango te. Toka ba témoignage ba marambo oyo. Et là il s'agit d'une fête. Donc on a vu sur le fort du ciel Yemba, ça a toujours été pendant la fête que les enfants se sont tués. Dans des fêtes, il y a des réalités qui se font. Dans des fêtes, pas de balai à poison. Dans des fêtes, pas de balai biloko. Et oyo, et kota na mabumu, et bon wane comme l'homme sous muta comme koyoka bilo et tambola na le bumu. Ya ba témoignage to yo kaka. Dans des fêtes, ou encore dans la bilia, surtout au Kenya, le koso, l'incolia partout, le koyoka fête, il y a des gens qui partent dans des fêtes. Ba ebi était na fête, ou ana ebi pe mutute. Mais le fait qu'il y ait sur la fête accueilli, ba te belé. Les amis, il faut faire très attention. Ko sepela et ma bête. Mais quand c'était batunyo so bana motemo yo pe bana makanisho yo bisiko zo kendo yebi vérité te. Ouais, yebi vérité te. To éviter pourquoi ndiko salaki et puis lo salaki ngelo banini. Ya on moni to pesa conseil général. Par rapport à ba marambo, ya ba réalité oto yebi na nzela na ba pratique ya ba lolenge ya boye. On ndiko boka yini mungo basenzi to éviter. Kisinini to éviter. Mais ce qui est vrai, lui m'a dit Abouaki Kisine na fetina et talibiso na nini. Certainement il va me suivre. Papa mungana osaka musana na fingite, on a droit de critiquer parce que c'est logo qui na public et puis bato bele ba sela ngobe émission. Ouais. Et candidaté jouate le côté. Les amis, quand on est dans le banabino, veillez, dit la Bible. Ah, veillez, bazolo bela maman, papa. Parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les amis, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Automona physiquement ils en ont un reflet à eux de Jésus spirituel. Journée na ondengo pasango na moi yebaki na butu déjà il est kaki salimaki. Oh ba tuti na mutu kako ya kufi te bino ne bomoni kako ya kufi mais na monde spirituel
Tant que soit déjà une semaine passée. Ah, le monde spirituel est en avance. Si on moni, mon frère, ma soeur, tu as tout intérêt d'être éveillé spirituellement, de développer l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et l'homme aussi est esprit. Oh, Azal Anzoto, il y a une âme. Donc tu dois développer le spirituel en toi. Et vous permettre yo aux alerter pour m'embobber échapper parce que ça n'a pas tout. Bazo vivre. Mais si bakufa na bango. Et c'est ce genre de personnes on est la victime. Il y a babilo rôle. Biso benga on ba flèche. Ça ce sont des flèches. Voilà. Tant on a fouet na molimo, hein? Ba beta ba flèche rezoayo aussi combe. Donc, il faut aussi la très attention. Bilia li abimela me la bikenda kenda bifeta feta. Oyo kote siga mususu boye. Mama, papa ke okanga na mutambo ezaki ya yote. Lobi bongwani melelo, bongwani ba problème, bongwani ba réalité. En fait, c'est une image est dérangée, hein. En tout cas, il y a les bateaux et ça les sommes et ça les nzoto malili, mais que voulez-vous? Mon âme doit libre à Rolanda Nzela ou ya lingi, hein. Ya osala ou ya lingi. Toi biso nyoso bikela manzambi batanzambi mon âme doit rendre compte selon ndenga vivre ina mokili oyo. Donc, l'acte qui est posé, mokolo na ngonde mutu. Ayebi et devant le Seigneur, c'est lui qui va assumer. Ba retourna ngate ba retourna yote ba retourna ye. Et biso so za nezara poto le ka couper sa conseil ko alerter ko kebisa. Ko talisa balike lolenge ni nesengeli obika to potambola na mokili. Mama kala ingangu papa et kenge fait l'homme comme disent les Quinois. Mokili na mambo ebele. Bato bilia ali na obeta sete. Bato bifeta feta bikenda kenda, faut faire très attention. La Bible déclare tout est sanctifié par la prière. Surtout sambe la kate. Monika musuni twa okoti na muno bani ko oyebite. Dans la mingi penda olobate. C'était ça le message. Bili les oloba. Toloba lisuni. Bosi bomoni. Et te me copier sa conseil par rapport au biso de moni. Et puis voilà. Donc, Panza Sango, partagez l'émission. Obi qui samutumoko. Autant soit évité. Akenda akara partout. Amelaraliaka. Akiparate. Les amis, même na banda koto kenda ezaka fetite. Faut ça très attention. Obi tenani anani. Hein? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ils avaient tolikat na bonzambe. Avec la grande dame. Partagez. Commentez. Et faites large diffusion. Surtout abonnez-vous. Y'en a où s'abonner. Abonnez à la chaîne. Oui. Émission Alelo Bandeko. Ils qui basé na obomoni wana ba image. Ou etamboli partout dans les réseaux sociaux. Il y a Kisi. Parce que na fête. Solo kabondo Kisi photo loba. Chacun libre. Hein? Et on dit mais là. Oh ya zone dit mais là. Tam sur la religion de Gonabiso. À croire na oh ya sali. Et puis voilà. Mon nom toana oh ya croire. Mon nom toana nzambe na ye. Na la conseiller que non. Sois prudent parce que oyebite. Ya nzambe nzambe. Et nzambe na nzambe. Ana maambo na ye. Apena oh ya salaka. Certainement. Bateau spirituel. Va comprendre. Je vous aime. De bonnes choses. À bientôt. Mbote Balandia, RDC Buzz Entertainment. Le lot allé précisément lundi, le 23 janvier 2023. Papa Obozali Komona, Matoni Kimbangu, aza combatté à Londres. Papa Obozomona na katikati wana na veste genre kaki. Batu bamoni abwaki eloko moko neti poudre soki poison soki nini batu bazali koyeba te soki eza nini. Pona bino batu bolela ba feti bolela kokende kolia kobina omona feti bo nzoto mukusa olingi komona feti te. Botala eloko papa oyo asali ndeko oyo alati veste moninga na ye mususu oyo alati veste moko ya bleu aye apase ye eloko moko neti poudre na papier soki na mouchoir na papier mouchoir balingi yango ndeko Matoni Kimbangu bato bazara na Londres ba ebie abwaki nini na feti soki pe feti ya mama oyo
abwaki feti et puis ozomona na ba camarade na ye baza ba complice baza wana bango nyonso bazotala bayebi eloko esalami awa ye wana azali kobwaka abwaki première fois deuxième fois donc eza mawa mingi mpona bino bato bolela bafeti. Merci beaucoup et bon début de semaine à tous. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikole bandelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Certainement tu m'as rendu invincible. Allez, wana yoto commune de la santé. Laissez quoi na yoto commune de malongi. Zambe na ngoya, olatike mo vandina bo. Zalaki binzo ndokia kolia ngalolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Nzambe tango akufi badeptine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme Nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mobe kotaka na ngulu. So bino bolera ngulu te po milimo wabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo wabe kotaka na mai yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpona ngana yo Jésus de Nazareth. Amen.